nous tozokota naza libre mardi na samedi. Malembe Vincent, s'il a proposé Maman Étoile andimi. Et puis après si programme attend ba jour yaza libre. OK. Alobi naza libre mardi na samedi. Si la ebisa alobi Maman Étoile bon nga na zuyo pour na tournage ya samedi. Ba preuve ezali. Ba preuve eza. D'accord. Na zuyo pour na samedi. Tant ba kati aujourd'hui quand je dis que naza na les abats nazo gérer les si la les abats pour nazo gérer les techniques, c'est-à-dire naza collaborateur à bien si la. Si la benga téléphone à Vincent na solo na Maman Étoile na tient na casting pour na samedi ngabi oui ça tombe bien parce que film auto bana les abakou ya sikobi que tozana mutu mo to linga to chana to suite en tout cas azo Maman Étoile a correspondre to cha epe kuna banga oui rappeler ye bisa ngam na ebisio benga ye pour na journée ya mardi Maman Étoile et au sali eza que yozo ba ngala benga Darin Zumelenga ngo penza yo lobi ngala benga kiyo ya ba preuve alors que sali erreur ça dit na on décevoir ba tout oyo basali be mission contre nga balobi oyo yo kosi bango donc c'est-à-dire au memi bandeko wana tout na lipulu donc désolé je pouvais pas le faire mais comme au kosi na TV il faut nga recadrer vérité Maman Étoile la bengie na 21h château je pense que la ngai ba prévenir ça ouais Maman Étoile la bengie na 21h gros plan OK te château pena o legisango ça ma capture Maman Étoile la bengie na 21h Maman Étoile ayambinga te Maman Étoile ya mbinga te. Na commune na bengi na bonsoir ma sœur. C'est Vincent. Et ça juste pour le programme ya tournage ya mardi oyo. Na compte ya Sila Bisalu. Je pense qu'il va ba otala. Téléphone mona. Preuve à l'appui. OK, Étoile Kingombe, voilà. Bonsoir papa, ayebisinga na sala aussi. Voilà. Na moni audio. Tu continues à expliquer pour ba tu vas comprendre bien. OK. Na lobby et ça juste pour le programme, il y aura alors ma liposo na communier. Et ça juste pour le programme, il y a tournage pour la mardi oyo na compte il y a Sila Bisalu. OK. C'était à 21h16. Maman toi la zone selinga réponse à 21h17. Oui, bonsoir papa. Ayebisinga na sala aussi donc si là Ayebisinga la sala yo signe. Maman toi la répondre ngai boyo kodio. Ata alobi na ngai samedi na lundi. Ayebisinga samedi na lundi siko na ebite ya mardi eza mususu samedi na lundi mususu ou bien de. Na bando sona WhatsApp tango na kati pona yamba ndo kati. OK. Donc tango ya sona WhatsApp albi si la ebisinga yi tournage eza lundi na samedi. Na samedi. Ngai na répondre ye. Yoka réponse tanga. En fait, il y a samedi pesant mususu, il y a mardi pesant mususu. Donc samedi pour retourner le roi à des chaînes. Il y a samedi, il y a mardi pesant mususu, il y a samedi pesant mususu. Pour abio epsien qui aux libre mardi na samedi. Et puis chose que aussi au mardi pour retourner pena yepa aux alawana. Dans de l'adresse. On tient l'adresse plutôt lobby na OK. OK. Yoka. D'accord, on a une précision. Mardi, puis Nazali. D'accord, Nazali. Merci beaucoup, papa Naoza. Merci. La réponse nae à lobby. C'est-à-dire, Patou Balandi audio, Maman Étoile, na benyo de la part ya Sila Bisalu pour retourner et pas naie mardi. Maman Étoile a aussi une réponse. Vincent, mais il y a ebisinga lundi na samedi nga habité. Samedi eza tournage mususu. Mardi pesa tournage mususu mais zaka ya mutu moko derrière bozala pe na ye Maman Étoile a répondre nga et puis to pesa na pe d'ailleurs rappeler ye na pesa nombre de tennis o ya rocha chata o tshela nga nyoso poto ganita Chata ko illustre ana tshela nombre de tennis na ba era to kuta na makamutu donc Maman Étoile tsia longwaki na ndaku na ye asameli nzambe na ye o ya pesa o atindela ke ba kopa tournage adjoint transport ayaki azoya la tournage ya Sila Bisalu et notre tournage à Vincent. Moutabengi Vincent de la part ya Sila Bisalu. Même il place à tourner pas Belleville, Belleville t'abenga ba, t'abenga ba Sylvie. Sur Sylvie tu as benga la téléphone ngelo ba ke comme chien ya Sylvie. Pour moutando benga batukala, ezara Jérémy. Tango Jérémy a pas Belleville, moutando benga ba cœur au retourner, aux un nombre de tableaux bo ezaki Jérémy. Sur le temps où Jérémy a benga bango, ezaki chien à Jérémy. Donc, si on a bien et puis on a précisé bien la téléphone, et puis bah audio yango. Maman Étoile, est-ce qu'on si va tout prendre la TV? C'est ça la grande question.
Donc comme jour il y a tournage nga na yaki retard parce que nazongi problème embouteillage parce que na mo vanda ba sa misala moi embouteillage kangenga na kuti Mama Étoile yaki à l'heure to fandi pe na vous expliquer ba on kutu ne na kuta na embouteillage to mati likolo si la yegoya tant aussi la bisalo aye mutant aussi la koti bota la image Tu vas beaucoup manquer. Voilà, bande koto tu kolanda image Vincent ndenge nini Mama Étoile ya mbani nasila eye kutu mtaseli biso prier donc tant aussi la yé si la yambi bienvenue dans ma maison pas tout ba moni que si la yé mukolo chaîne mukolo nda na na vaya nanga na olia ba lipa nanga na utala ba scénario nini ko sala ma tout ça et du coup tournage leki ndenge ba noko leka na sala prière mutasali ko de prière Mama Étoile c'est-à-dire nanga na longola spa